pasi yengo moindo atana pasi yengo atekondi mapasi metengo oyo pasi yengo Tokio peki kolobango Ebatinie Na batango batiagre Nyotoego Yodela kakaego Matondo mingi na bino bandeko balandi émission bayindo to telema dina libesini boyebiki na ngongo ete bozali pete belé liboso ba TV na bino na tina kozela émission na bino nena mokolo molelo to sa biso moko te to sali pe na confrère na biso ya émission bayindo bola muka tata na biso dombele ndena bango nde to yambi moko ya balobeli ya bayindo mokonzi ya bangunza nyoso na kati ya religion africain Fumukusu kia munzala panda na Angola ndiye ba misusu pe benga kaye nesongi ya nzela Fumukusu losako ilaka nzakomba mbote pe longonya na bino baso elongo pe na bandeko balandi baso na bisika biye bazwami Fumukusu kolandela température za na kati ya mboka na biso bandeko ba politicien bakota ki dialogue kasi na kati ya dialogue on to monaki bandeko mususu babwaki okota ba opposant ndabo bakota ki dakisa papa kamere mais ndenge pe bakota kuna kita kitezalaki ba se retiraki moi quelques jours ti ba appelle ko ya wana bakena isusu kozonga na table de négociation mais actualité zali que opposition lobby le 19 ko kozala lobby ba sengeli na batu basala te babima pour na makabetali élection oyo ki bokonzi ya président Kabila il fallait élection ban esala ma lobby fin ya mandat na eza déjà le rôle à lobby le 19 décembre to le 20 décembre ekozala mokolo oyo président sika kokota lokola ba mabongisi wana salamité seni ACP seni ye azali na makokité au gouvernement en place PCA yango asenga ke ba prolonger mandat ya président Kabila tina 2017 permettre ba organiser l'élection mais ba opposant ba boyi ba lobby isengeli la bango ba bima pour ba manifester contre seni contre pouvoir ya président Kabila bino en tant que baya milimo lecture ni bokosala na ba makambo esengeli eleka na lobi na kati ya mboka na biso Congo matondo mingi bandeko bapanzi sango biso toza na mawa mwa ebele ya komona ete ba politiciens congolais bazali manipulé na libanda baza komikota nsoki elobaka nango na kikongo elinkoloba boza komitia na motambo bino moko boza komiboma bino moko boza komisala mabe bino moko yambo nanu bazoloba likambo ya constitution wana tel que eza concis ezali anti bango moko donc anti Congo populaire kaka yango moko constitution nanu ezali anti Congo parce que basali yango se référer na ba constitution ya ba mindele o toza na bango na réalité nanu moko te et plus grave ezali constitution ya ba français ya Napoléon pour l'Afrique oyebi eza na biloko mosusu mboka oyo ekufi bakaka bato babomi mboka yango se faire manipuler pour le robaya ote omoni mandat ya président Kabila et comme na suku toi le problème a prétexte bazo pesa ya violation ya constitution bango balinga battre la constitution za bongo OK mais ceux qui balingi battre la constitution date ya suka ya mandat ya président de la République ezali le 19 décembre hein. Ce qui te look la constitution date le 19 septembre ezali te date ya le 20 décembre ezalaki date ya prestation ya serment ya mokonzi ya mboka oyo azali lelo mais constitution ezali violée mikolo na mikolo parce que nyonso ba politicien balobaka autour ya bokonzi ya mboka
ezalaka ntango nyonso violation ya constitution tobandi nanu bandima baresultat ya baélection te opposition nanu andima baresultat yango te sikoyo na ntango nanu bondimi baresultat te ce qui veut dire mutu wana avandi na fraude ndenge nini bokondima sikoyo ke mandat eza respecté nanu na 5 ans aussi longtemps ke mutu wana afraude nanu na baélection wana batie makelele na premier mandat epesi baprétexte ya baguerre me bateki mandoki ezali bapoliticien na biso te me communauté internationale bango bayebi banani batekaka mandoki. Est-ce que makelele ya bapoliticien na biso ezali te po permettre bateki mandoki bateka mandoki baprovoquer guerre ya est guerre à coltan? Deuxième mandat idem, a triché hein? Sikoyo mutu yango soki a triché bokomi na période ya baélection okomona bozo créer piscose na bongo ya population mikolo nyonso bozo pesa population tante po aluka mpona bomoi na ye. Mboka oyo Congo eza mawa ebele mais bato ya le 19 septembre bango moko baviole constitution yango le 19 septembre yango parce que balingaki baloba ça peut être le 21 décembre nde balobi ke constitution ezali respecté te soi-disant. Mais soki tolandi batexte oyo ezali na kati ya constitution yango ezoloba ke président de la république akotikala na place ti moninga na ye oyo akoya akosala nini akoya. Mais bato lokola babanda koloba na président Kabila de kaka kotaka, donc bango moko balinga ko respecter ni maloba ni nyonso ya parce que bozoloba na président Kabila a respecté engagement. Est-ce que bino bozo respecter engagement tout dans la justice parce que na nyonso mutazo foot eza population lelo soki bolobi population bima na terrain pour soit organiser pillage parce que oza sûr que yo oza na ba magasin te oza na ba société awa te oza na ba entreprise awa te parce que ngana ndimi te ke mutu oza na ba entreprise awa akotinda bakende kopiller mutu oza na bana awa akotinda te bana babima na balabala. Mais ce que yoki kaka bazobimisa bana baninga na balabala bazotinda ba pillage c'est que kuna bango bazana eloko moko te bako perdre danger ya munene. Mais omoni mboko yo mundele asaleli yango makita ya ebele peuple majorité a accédé te na soi-disant intelligence. Nalobi bien na soi-disant intelligence parce que la population congolaise est allée à 90% semi-analphabète. Nazo pesé ba monde ngena nazo lobelango à 90% semi-analphabète. Tambusa micro na balabala toute la population référendum populaire ezali nini? Tambusa kaka. Omoni parce que mutu moko atambusaki micro na ye nazali nazolanda nani asalika mwa blague moko eza mwa chaîne moko bo émission moko elega atuni potier aza nani potier mais bato bazo répondre eza mutu alongolaka bapoti bamususu balobi eza mutu atraitaka maladi ya poti na télévision. Comme par hasard moko aye kolobaki te eza potier aza mutu azosala na poterie donc mutu azosala beloko
vous allez se rendre compte il y a niveau wana na kati ya mboka oyoyo pays oyoyo ezali balobi ke ezali premier pays francophone d'Afrique, mais population à 90% semi-analphabète, azoloba ke potier eza mutu atretaka soit malade ya poti soit alongolaka bato ba poti po yoki kombo ya potier potier eza grave. Mais tokomi ti na niveau wana ndenge ni na mboka na biso omoni lelo bato balingi baloba leçon makambo ebele soki bomonaka le mosusu nazosolola boye bato bazoloba oh non omoni mpo mokusu ye aza mutu ya pouvoir ngai nazali mutu nde ya peuple, mutu ya pasi ya peuple, parce que peuple azovivre complot oyo aza koignore. Nasalela bino mwa chronologie moko historique ya mboka oyoyo pour vous comprendre pourquoi Mfumukusu azosenga na bandeko plus ya opposition que ya pouvoir, bovanda bosolola na bandeko ya pouvoir, bozala na souci ya peuple po tobongisa mboka oyo, parce que peuple mutani okonoka. Ba Belge oyo bazwaka mboka oyo na 1908 epai ya roi na bango Léopold II apesi bango ango don basepela basala bakoloni na bango awawa basepela ba exploiter peuple congolais pour Belgique etonga palais royal ya Bruxelles etongama na mbongo ya Congo, port ya Anvers eza mbongo ya Congo, na kati ya contentieux belgo-congolais. Soki batu bazoyeba te mbongo oyoyo fallait bafuta Congo na makambo ya ile ya Hiroshima, il fallait bafuta mbongo ya ba ancien combattant na biso bafundaka na force publique, mindele ba devia mbongo wana batongi wenza gambela na maison combattant na cité Baudouin oyoyo na nini na awa na kota osondawa na mwa babikoki ya bandako, mbongo na biso wana bake batongeli yango port ya Anvers oyo biso lelo tofutaka na port ya Anvers mbongo po biloko oyo tozwi na poto eya awa. Belgique akolinga te bana Congo bayeba to accéder na indépendance na 60. Ce que j'ai discours à Mbuta Lumumba a dit effectivement l'indépendance est acquise. Pas seulement totale, mais d'être zoyango. Mais le qu'on est le cas. Na 60 on a basali boy. Mbuta Lumumba zui ba nationaliste a tchebango na kati ya gouvernement. Et mundele tanga moni discours makanisi ya Mbuta Lumumba isike zo kenda lobi oui. Na perdre Congo oyo ngana lingaki ko perdre te parce que constitution oyo basala ki babenga ki loi fondamentale na table ronde ya Bruxelles ezala ki pon intérêt ya ba Belge ba maintenir Congo na sebo kambemi na bango et que ba dirigeant congolais donc ba présenter en face ya ba congolais ba dirigeant noir mais européanisé donc linkoloba ba mindele ndombe ti ozomona yaza mwindo na poste soit ya ministre soit général soit colonel soit directeur à cabinet soit na biteni nyonso ozomona ye soit directeur ya département secrétaire do bango nyonso bazala na bango kaka mindele mena loposo mwindo wana nde loko mindele akongisa lokola mona ke Mbuta Lumumba dingela ki bongo te lingi mutu mwindo azala pena ye moko mikamba nde bomoni tina babomela ye baekarte siko fo baremplace bana fo batia siko bao ya bango nde bake kozwa bajeune universitaire basilisaka nanu université te baza nanu kotanga bazwi bango équipe ya bacommissaire généraux na mokonzi na bango nani Mobutu bakaboli Kasavubu na Mobutu pardon na Mbuta Lumumba et bazwi Kasavubu bazongisi na bokonzi po ba Congo bazalaki majoritaire na Kinshasa
koekarte Kasavubu noki na bokonzi bakongo bakotomboka emeti ya 4 janvier ndenge ezalaki bakozonga lisusu. Donc il faut kozongisa nanu bakongo, donc kozongisa Kasavubu na bokonzi tikino maîtrise Mobutu ko maîtriser situation. Babomi Mbuta Lumumba na batu na ye. Gouvernement ne kufi ba remplacer ba jeune o bazolula Kimundele. Ba jeune wana kaka l'air bakoti na bibonga mbala moko ba mibengi banani le baron de Binza. Bakomi mbala moko ba baron bazana nukotanga baza bana mike na âge baza bana mike na mental batikala jamais kozala na notion ya indépendance parce que bango pona bango mai bazotanga na kelasi yango nde ezosala bango bazala. Alors ti bazosala ki commissaire généraux baza nanu baétudiant na université, donc bazosala na étude na kosala s'il vous plaît bazodiriger mboka étudiant donc bazozwa batitre ntango wana bazodiriger mboka. Et le baron de Binza bavandi na Kasavubu l'air bamaîtriser situation bamoni sikoke bon ça va toko koekarte Kasavubu nde baekarte Kasavubu. Soki bapoliticien ya première république bakozala sincère baleka na télévision na constitution oyo epesa Kasavubu mandat 5 ans renouvelable soit une fois. Bokomona ngo te parce que soki tolobi to compter na 5 ans na 5 ans ya mandat ya Kasavubu po balobi Kasavubu asalaki 5 ans et bokomona ke na mandat wana tozwa le 30 juin 60 lokola référence début ya mandat ti le 30 juin 65 alors bokomona ke Kasavubu akokisaki 5 ans le 30 juin 65. Maintenant, on a commis le 24 novembre 65. C'est Kabandi 6e année, il y a reine naïe. Donc, till le 30 juin 66, Kasavubu Bangaka Zalana, 6 ans de reine. Or, ce Kazalaki na 5 ans, il y a Bokondi, Bangaki va organiser l'élection avant le 30 juin 65. Pour ça, le 30 juin 65, soit y a prêté serment pour le deuxième mandat, soit y a Longwe, Mokondi Moussousou, à Koti. Mais le coup, la constitution, c'est là qui copie à Belge, le président règne comme le roi règne, mais ne gouverne pas. C'est le premier ministre qui gouverne. Ndenge wana Kasavubu bandaki bazana nokobongisa bongisa. Alors pays de 60 à 65 Wutaka balongola ki Mbuta Lumumba ba plonger mboka na ba guerre tribale, na ba guerre ethnique, na ba guerre toutes sortes ya ba guerre entretenu na nani na impérialiste de façon que mboka ezala ingouvernable po ba yindo basala recours ya kobengisa mindele. Bolanda, c'est très important. Makambo zolo banabino na réalité ya mboka oyo. Alors eloko nini ye koleka. Tango sikoyo balongoli Kasavubu. Batikali bango na bango. Il faut pas faire taire. Bayewana ya 65 lisusu parce que bien que balongola ki Kasavubu na bokonzi mais quelques politiciens la première république bazalaki siko pona ko faire taire tout le monde il fallait que ça la monter moi eloko moko ko bomba siko ba congelé à Pentecôte que ba bomi bango pone ça la siko que voilà ba politiciens nyonso bakanga biloko na bango. Et natango bakangisi ba politicien wana minoko bango baye kosala sikoyo nini basali constitution na bango ya sika basali manifeste ya sele basali biloko nyonso basala bakomi maître ya situation
et na ntango bakomi maître ya situation bolanda malamu parce que bozoyeba te ke soki biso tozoleka na télévision tozoloba et surtout na bamoment oyo ya batension oyoyo ezali mpo peuple ofungola miso mpo yo nde moto ozofuta prix yo nde moto ozonyokwama et plus grave ezali bazosenga yo kobima te sala boye kaka yo ocreye sikoyo désordre na mutu na yo moko mboka mais soki yo lobi kenga mboka nange kobouge te parce que soki 50 politiciens wana soki bakobima kuna epai bazokende na palais na nini na union na cité ya union africaine bakende olakisila makasi kuna bakende babetana na makofi tomona ke no bakingandi baza makasi bakingandi ba makasi te mais bango bakobima te bakolinga babimisa kaka bino moko kaka population obonyoko maka kaka bino moko mutu bazocreye bamakambo na mitu na bino kaka bino moko batie bino somo ya kobanga kaka bino moko alors que bino bobimaka na mokolo bozwi bole sikotiena lakisa bino eloko nini oyo bozomona lelo mpo na nini ti mokolo moko babundisaki musée babundisaki bazobundisa président Kabila parce que souci eza nini bokonzi ezalaka bafue mais tika toli ntango bato bazwi mokonzi basali sikoyo na 66 babomi bapapa Bamba na bapapa Kimba oyo nyonso azalaki na Kinshasa. Mobutu asali meeting na kati ya meeting alobele likambo ya tango makambo mayaki ndongo. Tango makambo mayaki ndongo bakolonialiste baza kozwa bandeko na biso lisusu mpona kotiela biso mobulu. Siko na terrain basi ya bato wana basi ya baministre basi ya bato bakotaki bakolo babaro de binza wana basi na bango bakiti terrain. Soki ake asombi eloko akozwa mbongo ya retour ti zwa na yo. Seri wana nzembo ya mwasi obebisi motema ya ngai mobali na yo nako senga mosolo. Omoni la vie ekomi pasi awa na mboka Congo surtout na mboka Lipopo. Awa ko bakitisi nga mbongo epai na salaka o tokosuka boni. Oh lobi na ngai te. Olingi osala zando ya malonga. Zando ya milizomi. Oboya na bambongo oya changer parce que basi o wana basi ya batu wana ba politicien o bakotaki na bibonga na 65 basi na bango soki ake kosomba eloko na wenze mbongo etikali zwa na yo. Siko petit peuple tango ake na wenze nini ezaki koleka sikoyo otuni mama mopikwa biloko oyo boni ayebisi yo ndakisa 10,000. Mama, okoki kozwa ta 8,000 te. Tango makambo mayaki ndongo. Oyebi te soki olingi leka parce que basi wana bakoya kosomba. Basi ya banani? Basi ya bato ya mbongo. Bato ya mbongo banani? Basi ya baministre, basi ya bato bakoti na bokonzi, basi ya comité central ya MPR. Oyo basalaki MPR, basi na bango. Bazozwa mbongo wa leta nde sikoyo terrain komi bongo 67 mbulo oyo tokanga mabumu bambula ekoya nde tozwi oyo tokoluka ebandeli pasi na suka malamwe wana 67 président Kabila botama 1967 banzembo na yembeli bino mosi obebisi motema yanga kaka periode wana 67 banani bato
bavandi ti 70 batrike baélection eza bango nyonso bavandaki batrike baélection lokola ezalaki Mobutu azwaki pouvoir mpona 5 ans et pouvoir azwi mpona 5 ans tokosala révolution comparaison boluka badiscours ya Mobutu na bameeting ya Mobutu batuni Mobutu bozwi pouvoir mpona combien d'années 5 ans soki tozwi so tosilisi tokozongisela bapoliticien me basali nini lokola baye komona ke bango sikoyo bakomi kolia mbongo ya leta pamba bato wana bazwi nini basali baélection Mobutu azala ne candidat te na baélection wana ça peut être boyebaka te Mobutu azala candidat te azala pe na concurrent te parce que avant 70 basi baécarte Kasavubu babomie basi babomi si Tshombe les deux challengers ya makasi bakokaki kuaffronter Mobutu sikoyo lokola bango basokumba mboka na mobulu ndenge wana batiakaka deux cartes carte ya rouge na carte ya vert et batie soda na bureau de vote au voté rouge au voté makila faut bakanga c'est que yo lingi mboka ezonga na bitumba au voté vert ndo voté révolution ya Mobutu na batu na ye batu wana bavandi ti 71 politique à recours à l'authenticité 73 74 basali za aérianisation siko bomitu na banani bazalaki bakerer na za aérianisation si bato impère bato comité central bato conseil exécutif bango nyonso wana bango bato bazalaki bakerer na za aérianisation et tango bazwi siko ba société mindele bakei bakonto bakuta na babanke bambongo nyonso bakuta basala nango folie ya kosakana te bakwesa presque basociété nyonso parce que ni mbala moko sosimate mati parce que bacommande ya mituka Mercedes okomona tantôt 10 Mercedes na mutu moko ya bacouleur nyonso yo chauffeur zela kaka otalaka soko yo démarrer tous les 10 voitures to 7 to 8 ça dépend yo zelaka kotala patron akobima kuna na bako sa couleur nini soka bimi na oya vert ok omati na oya vert c'est que bokotambola lelo na motuka wana buzomona fini ni bato na basali souci ya peuple na kati ezalaki wapi ezate tindenge bakwesi ba société wana tellement ba société ya ba mindele kwei e mindele bakoya te nde bakeko signer contrat oyo ba pakistanais na ba indien donc ba bangladeshois bango nyonso na ba libanais ba ekokotela na Congo awawa parce que ba investisseurs européens baboyaki sikoko ya kozonga nde bake kozwa ba investisseurs ya ba indien ba pakistanais ndenge na luto lo ba bangladeshois nde ba ekokota awawa na kati ya mboka phénomène na bango libanais ndenge bomonaki sikoyo ke bato wana lokola bango moto bake kozwa bango bakomi koprotege bango ata bazofuta bino mabe bazonyokola bino bango bazoprotege toujours bango alors suka nango kaka mindele parce que mindele lokola bango ne mutu baza kosala baza koutilize bato wana na nyonso économie ekwei situation ekomi mobulu 77 situation ezalaki très chaotique na mboka na biso oyoyo bato boyebi ka période boliaka baloso ya nini ya slogan boyebi loso ya slogan boyebi ba période oyo ba chinois bayaki kosunga biso na loso bandako ebele ezalaki kolalela lelo loso lobi loso ça peut être babetela bino masolo te loso ezalaki na sakombi na 20 makuta oyo ya libende tina 20 zairo ya libende donc voilà situation ndenge ezaki koévoluer na bapoliticien oyoyo suka nango na 78 après guerre ya 80 jours nde na kati na bango baye kobimisa les 13 parlementaires les 13 parlementaires soutenu na banani toujours na bamindele kaka toujours na bamindele
baye kosala sikoyo ke non parce que il fallait sikoyo kokweyisa bien Mobutu, kokweyisa bien Mobutu. Alors babandi kokolisa mais biso tozolobela sikoyo ndenge nini tissu économique ezokende na kokweya peuple aza kose retrouver te kaka mwa groupe moko wana ya ba dirigeant politique bango kaka mutu esengeli bazala na bambongo batambola na mituka ya cher obino boyebi batambola na ba trapèze batambola na ba grosse américaine batambola na ba Ford Mustang batambola na ba Ford Capri boyebi kaka bango batambola na ba six portières batambola na ba Bobila Dawa batambola na ba 190 kaka nyonso bango peuple atotamboli makolo ngulu elobelaka bango eloko te parce que ligne 11 eza mpona peuple bango fo barule carrosse e nakobanza boyebi yango mutu nyonso bakopesa ye société nyonso po agere akopie kaka bapia odo bakwesa onatra office de route ebongo wana office de trou kaka na bango pour comprendre ti tokomi na année 90 toye kokota na année 90 opposition atelemi contre Mobutu mais ce côté opposition eza kaka bango na bango oyo kaka bauti kozala bakerer oyo kaka bauti kolia mbongo ya l'état na folie oyo nyonso basalaki désordre ya kobala parce que na sotaki mwa muke l'air siko bakomi bakerer nde sika phénomène deuxième troisième quatrième bureau ebotamaki donc bayaka su musala te soki ayekaka zwi mbongo abimi akepa makango deuxième bureau makango troisième bureau makango quatrième bureau donc phénomène zwa kaka mbongo ya l'état sakana na yango bango alors ntango toye kokoma na année 90 ntango tokomi na conférence nationale souveraine yango nazoloba na bino bandeko na ngai oyo bozolanda nga ezali pasi mpo na yo peuple koma omitikaka boye bamanipule nazongi lisusu nsima nanu mpo na ya kolobela eloko nalingi naloba ya motu ya makasi oyo ezolakisaki bapoliticien ya mboka na biso balingaka peuple te me nazongi nanu nsima sikoyo na 66 baye kokela système bango ntango bakoti na bokonzi 66 lere bapandre bapapa bamba tokende na fin 66 tokota 67 baye kocreye système ya baekole privé enseignement ekufi mwana akoki kosomba bulletin mwana akoki kosomba bapoint donc ofuti professeur akoki kozwa mwana mwasi likango atieli ye bapoint mwana akoki kofuta professeur avocat mpo batieli ye bapoint 66-67 et na même 66-67 wana kindumba ya bana classe ebotami na bango nde Atene de Lausanne abimaka lokola premier na kindumba ya bana classe ya komema maputa oyo ndombe opetuma bimiselaka nzembo ya titre nango ozone lili mwana na biso ya mwasi ya bebi akotuta monzele na nzela ya kelasi teni ya kolata lokola mwasi ya ndumba soki napekisi yangali ete mama ezali la mode ngai mama na ye naloba nini ye na ndako tokoma lokola bambanda mibale ngai naloba ye pe afiotoli ayembanga voilà donc babandi kozwa bana classe epai ya baprofesseur babandi kozwa bana classe parce que bango moko tina niveau ya université mpo baza baprofesseur na université bazozwa bana classe na kindumba ti kuna na université phénomène ekoti bacreye badispensaire ya privé côté santé ekufi côté enseignement ekufi lokola bana bazosomba bapoint ya kosomba bongo bakozala susu mayele ndenge voilà dépravation ya mers ekoti makasi tissu économique ekufi enseignement fortement fragilisé donc bokonzi même ekomi na balance
et surtout na année 90 donc Mobutu tolobake azalaki mesusu mokonzi te parce que ekomaki bino moko boyebi tambola na balabala finga ye ndenge olingi il a volé il a tué sakana na bokonzi alors ntango bamoni sikoke na kati ya mboka désordre ye makasi Belgique sikoyo atelemi mpona kosakanela président Mobutu bozwa bainterview bamakambo nyonso ti ndenge bozomona boye ezosala mpasi parce que soki boza na autorité te na kati ya mboka soki boza na bokonzi te na kati ya mboka mboka etambolaka te parce que mokonzi ya mboka azalaka mokonzi te mpo na sani na ye ya kolia mokonzi ya mboka azalaka mpo atala bolamu ya bino peuple mais sikoyo mokonzi ya mboka azalaka ndenge nini alamuki alobi peuple na ngai azosouffrir lelo napesa bino exemple biloko ya kolia biloko ebele ezopesa maladi biloko ebele ezobebisa lelo soki mokonzi ya mboka mekoloba kaka ke soso ya mabe ekota na mboka oyo te bakotelemela yango parce que baopérateur économique oyo bakotisaka babiloko ya mabe na mboka bakokende nde kofinanse opposition mpo opposition atelema aloba bapimela bino basoso bapimela bino boye est ce que kalakala bokufaki bino mpe peuple ezoba parce que mokonzi akozala na eloko aloba te parce que bino peuple baoyo ye azaleli mokonzi baoyo ye azali censé koprotege oyo ye azali censé kodirige oyo ye azali censé kooriente boza anti ye donc opposition azozwa population na nsima na ye mpo atelemisa bango contre mokonzi alors nazoloba na bino biloko wana bayekolaka yango koyekola bazokende kozwa formation basyndicaliste oyo bakende koyekola na Belgique bakende kozwa formation ya syndicat na periode ya mama Lukiana Mufankol ntango azalaki ministre ya travail yeba malamu mama Lukiana bato tindaka kuna formation bakende kozwa bakekolakisa bango koma kosopoze na mokonzi oleba lakisa bango ndenge nini ya kodefendre batravailleur bakekolakisa bango koma kosopoze na mokonzi e na lelo siko bango moko basalaka système wana bazwi bapoliticien bakekolakisa bango koma kozala opposant na bokonzi na bino moko voilà alors siko nini nalakisa bino napesa bino eteni oyo eza kolakisaka badirigeant na biso précisément bapoliticien balingaka bino peuple te opposition babendani na pouvoir na mouvance présidentielle président Mobutu azwi fin Ngunza Karlibond atiye premier ministre Ngunza Karlibond aleki na télévision bolanda yango bien aleki na télévision alobi lokola nga nakomi premier ministre soso elingi ya na sani ya sentinelle akolia soso lokola bayebaki ke Ngunza aza na élevage te sikoyo soso wana ekowuta wapi ekowuta poto opposition azwa bato mobimba ekipi mobimba composé na Badiaou na bandeko na ye mosusu ya opposition bakibasa maliba bango nyonso bakenda siko na poto mpo bakende koyebisa ke bopesa Ngunza biloko ya laki te siko biloko wana Ngunza moto alingaki alia ou bien ezalaki population moto alingaki alia abondance ewutaka na poto oyo bango moko na gouvernement adula bakenda kozwa mpo bakotisela biso bibemba adula awa siko Ngunza atiaki motema okende kozwa loso na poto na basoso na banini mpo esalaki peuple abanda kolia malamu mwa moke na periode wana bien ke ezalaka kaka bipoli mais bango bake kokata ngala bopesa te soki balingaka peuple est-ce balingaki kosala eloko wana le mien elingaki ezala nini soki soso bake kozwa soso na poto baye nango eke eza impropre na consommation bango bakotelema balobi no population kolia soso wana te parce que eza impropre e na lelo na badésordre nyonso bakreaka awa bapoliticien ntango bazosala désordre wana ezosala nini
ba jeune belé bazokima Afrique parce que tant tissu économique eza ya kobeba, économie eza ya kobeba, misala eza susté parce que misala ekufi et na tango ba organiser pillage ya 91 oyo ezalaki pillage catastrophique, ba société ekufi, ba entreprise amike ekufi, ba usine ekufi, nyonso ekufi, bato bakende na chômage. Oyebi ke na tango wana mutu nyonso amona moya vanda na mboka eza te, et soki botali banani basala eloko oyo kaka lelo na opposition baorganiza biloko wana oyo batindiki bato na chômage ya makasi. Sikoyo bajeune wana basali nini lelo moye bakokovanda awa te, bakimi bake poto, bake na poto. Sikoyo lokola yo okimi kokima stati nini okozala nango kuna ka réfugié sans valeur. Combien des années blanches esalemi na mboka oyo batitre eza non reconnu, nyonso wana ezoboma mboka na biso. E na kati wana mutu mususu te mundele nde azoutilize bapoliticien na ye. Donc nyonso nauti kodécrire bino awa na kati eza bamindele nde bazali na base na yango bautilize bapoliticien. Alors toye sikoyo na période ya Mzee Kabila. Tango Mzee Kabila ye parce que lokola yabaki akozala deuxième Mbuta Lumumba elingi koloba nini souci na ye ezalaki indépendance, peuple a goûté fruit indépendance, yango alobaki le pouvoir pour le peuple par le peuple. Organisez-vous pour te récupérer à ça du service national. Mais na kobanza soki opposition ezalaki kobunda pona changement ya mboka eke na mutu parce que bango ti bazala wana baluka na bango koma président te pona koyebisa bino na chema ina monoko te na popularité oyo papa na biso Tshisekedi azalaki nango soki alobaki ke ngai siko naza candidat président de la République, même par la force akokai kokoma président de la République. Babotole yango na 2011 te naza ko expliquer yo wana toza sikoyo na président Mobutu ozolo ba 2011 soki okena o wana kasi après que serment na ndako que yé pas président de la République et ce qui est à bango nyonso le 20 mars le 20 décembre bango nyonso baza na fin mandat yé pas présenter bilan na ye en tant que président de la République yandaku ko bande yandaku ozomona siko bozolo bake bozo pesa moninga préavis bongo yo moko po yo pour prêter serment et bato opposition babenga kaina président Tshisekedi omoni. Donc omoni ezana makambo mususu yo moni ke bozo dipe population bozo sakana population bozo ko utiliser ba mots ya ba français ya makasi parce que boyebi que peuple azo maîtriser français te omoni ba réalité oyo toza ko limbolela bino. Alors azalaki populaire maintenant ki populaire wana azalaki ya kozala ne kaka premier ministre siko soki yo kozala kaka premier ministre nena kozala président siko wapi changement. Oh non, tozonga na formule ya 60, le président règne mais ne gouverne pas. Ok. Mais moi au pouvoir, Mobutu en prison. Somo na biloko wana. Siko tango Mzee Kabila koti. Mindele tango bayoki kaka Mzee Kabila sali service national. Et bamoni ke aliro ya zokende na yango ezali redressement ya tissu économique ya mboka. Eloko ya liboso basalaki ye embargo nanu na carburant. Akomi kosomba carburant na Angola. E na kati ya mboka na biso awawa. Eza na confession religieuse oyo ba prêtre bazosomba carburant wana en grande partie parce que moni soki carburant ezomona na te bo remarquer kaka soki balingi batia mobulu na kati ya mboka ba créer eloko moko basalaka nini babungisaka carburant. Soki babungisi carburant mati parce que so carburant mati transport ekomata
Ce qui transport mati biloko pe kosala nini ekomata. Or ce qui bo matisi biloko talo sans pour autant bon matisa salaire ya batu bakomi na difficulté makasi parce que azozwa par exemple $100 afutaka ndako $50 atikala na $50 yango ameka akobunda nango sikoyo soki biloko nyonso emati donc valeur ya $100 oyo azalaka nango ekomi na valeur par exemple ya $80 voire même ya $70 ozomona na salaire oyo azozwa donc sikoyo ekosala ke akozala na difficulté lisusu mpona mata nzoka mindele bayebi ke plus que bino bozokota na badifficulté wana c'est plus que bozokoma bamandian parce que bokobanda sikoyo koespere ke non malamu mindele basala boye bazongisa système wana entreteni na bamindele nde baye koboma Musée Kabila lere babomi Musée Kabila basali même système ya 60 ozomona alors lelo basali nini balobi no yo opposition tikala wana kaka kokota te na pouvoir boko remarquer que depuis opposition eya makasi na 90 tina lelo opposition ya papa Tshisekedi ekotaka na pouvoir te kaka musala kaka burukutu soki bocheboye soki bino bondimi yango bango babadoki baye koto donc mindele nde bazolingela bongo de façon que mutu nyonso akoya akoka kodirige te ena ntango difficulté ezali prétexte mokonzi ya mboka bango bakolongola bango mutu bakotia bango donc population akotikala misérable bango bakokontinue koexploite ena ntango wana barenforce sikoyo babar barenforce baeglise barenforce distraction ya makasi sikoyo distraction ezwi bino na église distraction ya bapoliticien distraction ya batéâtre ya bakermese ya bamakambo nyonso ya bamasanga ya kwiti bino bokoki kondima membe ndien oyo bazoya na bamboka na bango bazoboya kwiti me bazotindika awa bacontener na bacontener ya bazododo awa jeunesse elangwaka et président de la république akokoma incapable ya koboya kokotisa zododo awa parce que population azali manipulable donc boza na bokonzi na peuple na yo te parce que population na yo batieli yango mitu moko bamanipulaka bango contre yo nde ntina bomoni partout esika nyonso oyoyo bokonzi ezosala lokola evanda bokomona opposition eza makasi me bisika nyonso oyo balobi ke bo mindele bosala na bino oyo bolingi peuple anyokoma na ye akufa na ye opposition ezalaka te voilà bandeko na nga yango wana nazosenga na peuple congolais touti mosika na utopesa bino badetail oyo nyonso aussi longtemps que bokondima kaka kofingaka bokonzi ya mboka aussi longtemps bokondima kaka kobafue bokonzi ya mboka bino bokanisaka bozobafue bokonzi ya mboka nzoka bozobafue bokonzi na bino moko e bozali sans valeur et même mindele wana jamais bakondima bino ke boza badepute boza baparlementaire boza basénateur bakondima bino pete ke boza baministre bakondima bino pete ke boza bapoliticien bakondima bino te bakomona bino boza manipulable parce que bokoki kondima lelo soki tozwi na ndenge mboka na biso etambo te bozwa kaka kombo ya papa Tshisekedi eza kombo munene yebani bato nyonso matondo mingi sikoyo bakokende na Belgique na groupe ya bapoliticien oyoyo bake kosala réunion ya Congo na Belgique lokola ezalaki na conférence na table ronde ya Bruxelles siko mindele bazingeli bango hotel mindele bafuti kolia mindele basiporte bongo makanisi banani bakopesa voilà est-ce que koki kozala pe pour l'intérêt ya bakongolais zéro parce que ngai nazoloba na bino en tant que chef spirituel défenseur ya bomoi ya bayindo parce que bapapa na biso na ngonga oyoyo
lelo soki okei Amérique ezosala mobulu, Amérique elingi kufa, France elingi kufa, tous les grands et anciens politiciens bavandaka babengi bajene oyo bazokota balobi no tala awawa tala awawa eloko nini bosengeli kosala. C'est ça, parce que tina boyokaka basénateur mpo batiango na monoko ya bango bamindele bampala zimpu bambuta za makanda bakulutu oyo bayebi histoire. Yo lokolo dirigeaka oza ancien dirigeant kende kovanda kuna ozomona chambre haute na chambre basse. Donc elingi loba baye baza likolo na baye baza na se. Bosali mibeko bino bosali mibeko il faut bopesa ngo nanu na bango bakulutu batali est-ce que ezali conforme. Alors bakulutu nde bakotuna monde spirituel. Donc il faut batuna Vatican epa na bango bakotuna Rome atali oui c'est la période de tozali il faut kosalela bo il faut kosalela bo. C'est quoi ba dirigeant na biso depuis bakoti na bokonzi baza ba marionnette ya mindele ti bakoli bakomi mibange baservaka kaka mindele. Na wana mindele bazola kesango na ba congolais que non tozo continuer kokonza bino botala kutu bakulutu na bino ndenge nini tozo. Et plus grave komona ezali ba viete ya ba viete mibangete ya ba européen oyo baza na bakulutu na biso. Mais ba jeune ba opérateur économique ya mindele ba jeune ya mindele nde bazana ba kulutu na biso pona ko manipuler ba et lobby bakosala nini bakokotisa ba mandoki lobby bakotia ba désordre lobby parce que bayebi ke à chaque fois ceux qui bino boza ba bola boza ne loko boloba te voilà eloko tozola musamakanisi ya ba congolais ya koloba te non na période oyo ba distraire bino te. Parce que na zongeli ke mutu aza n'intérêt ne na balabala koko tinda pillage tekende na balabala esika biloko neza. Et tango ba pillaka parce que c'est aussi pillage en 91 eza na batu mususu adebriaka vine na ndenge na ye mais tango ba yeba piller azalaki ni mouvancier ayebi kutu makambu ya mouvance te. Mouvance présidentielle pesa kayata infraté mais ba ke ba piller magasin na ye ba piller boutique na ye ba piller entreprise na ye ozomona et o bakufa omoni eloko nini bachaka kaka na mitu ya bato yo oza mutu ya majorité yo oza mutu boye photo boma yo photo salo bo photo moni bato ko banga ndenge ozomona lelo se ba o télé Disney mais okobanga ni po mboka eza ya yo soki olobiki te botika distraction bokende kuna boyoka na bobongisa parce que jusqu'à présent bakende kite botomba lobi ke tokokota na dialogue te au président Kabila a organisé bana raison te parce que fallait bakende bavanda basolola babongisi etango bavandi babongisi siko bakoyoka bon pour président Kabila, mandat 5 ans renouvelable une fois. Et si la malamu, Azala, ancien président, vendu quelque part, Tokota nano quand même nezaleli yango. Batuba kota kana bokonzi te ka koti pona muyibi nini tokoki tosala po oya koya sima akota na kimia et azwaka conseil ya prédécesseur na ye. Ayebisaka yeke non omoni awa biso sala ki boye mais to suki seli programme awa soki bino bokoyi ko continuer yango eza boye ndako nini bomona bo matisika ke komina sente buki nge mataka buki ndako kubunga te et en plus ba mandat bozo cha bo imiter mindele sans ko se conformer na ba réalité ya bino moko eza pasi. Donc ngai nazoleka na télévision na moment oyo eza pona na la musamakanisi ya ba congolais surtout et puis ba africains en général botika ko se faire manipuler et botika ko se faire distraire botika ba désordre c'est au contraire bo contraindre ba politiciens ba vande sika moko ba yokana
pona mboka Matondo. eloko ngana kosenga na peuple eza owana bo contraindre nde ba politicien bavande sika moko bayokana etoboya ingérence ya libanda matondo mingi na bino bandeko balandi miso bayindo totelema bozolanda pena fu mokusu mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africain tata ndeko ndombele kolandela maye oyo mokonzi ya bangunza nyonso awuti koloba certeza asali na histoire ya mboka na biso toyebi te soki okozala mituna kolandela maye bawuti kotalisa matondo ndeko nanga tambi tolandi mpenza retrospective ya nesongi ya nzela fu mokusu kia munzana mpanda na ngola mituna ezali mpenza miike kasi yambo na ino tokosepela nesongi ya nzela bapesa biso bamécanisme mpo nini tosengi bamécanisme nesongi ya nzela esika uti na biso kobanda 60 tomoni na ntango meme ya président Kasavubu badésordre wana ezali kosalama sans appui spirituel toye na ntango ya mobutu soko tokoki kotanda ye ata na baphase mibale azalaka na phase décisive ezalaki politique na ye ya retour à l'authenticité appui spirituel ezala te aye kokóma na phase oyo toyebi échec na ye lelo président Kabila Mzee Yambo ayaki azangaki appui spirituel lelo bangunza batelemi appui spirituel ezali soko tokoloba ndenge wana mais beshek oyo ezalaki opposition oyo ezalaki na ntango appui spirituel ezalaki te baza kokoba kozala kaka na bokasi ya kozindisaka kaka pouvoir malgré lelo bangunza batelemi et sous question soko tokoloba bongo bolobi président ye moko pas déclaré même pas na 15 personnes à kosala na bango mais soko to se référer ata moke na mokanda bayuda balobaka soko bokei koteya bato eke baboyi bino mpe pola makolo soko azeye kokoka te kosala mpo bato kosala na bango baza te mpo nini ta démissionné na ye atikala kimia matondo mingi na bosenga na bino mpe maloba na bino nakobanza yambo nanu nabandela na président Kasavubu suite ya désordre atonga ata dispensaire te na mboka et na période na ye asphalte ata 5 mètres ya nzela te sans spiritualité question nanu ya sans spiritualité te mais question ya désordre sikoyo lelo bozolobela soutien spirituel oui soutien spirituel bacollaborateur ya mokonzi ya mboka basambelaka na religion chrétienne, religion islamique. Donc, tozaka na même continuité, bien que le président de la République azobunda po asala na molema mfumukimba parce que na kati ya bilaka. Mais na tango zolobake président de la République ceux qui mukanda ba yude lobby, ceux qui ba boyi na mboka wana pupola makolo. Est-ce que yebi ke kopupola makolo ezali ko maudire siko bozo senga ye a maudire peuple congolais mais faut botala nanu na kananga akendaka na mbujimai bafinga kai na période moko diama ekoma pasi lelo baluba bakeki wewa pona bafingi na stade de martyr azokota bafingi léopard akomaki bipola boyi bien moté tala omoni mokonzi akokozala mukebo akozala na 5 ans akokozala na 10 ans esprit ezalaka na 5 ans te esprit ezalaka na 10 ans te esprit ezalaka na 29 ans moni yango alors na tango azali na bokonzi il faut bobatela bokonzi wana tout sentiment eza koanime ye et affecta la population. Donc odinga te olobaki non malamu soi-disant pour la makolo wana nano yami bale ezali ke toza na contexte pe ya batabi blawa te président Kabila ayaki na période moko po akokisa likambo moko songolo. Tant on a déclaré que nous allons à 15 personnes qui on a coquina sala na bango, on a boka. Mais quand même, il faut attiquer un modèle ndakisa. Oh yo même ba successeur na ye, ba koye ba ke
ntango akotaka malgré azalaka na bato te mais tala bilembo oyo alingaki kosala kolakisa na bokambemi ya molimo mfumu Kimbangu kobongisa banzela kokangisa Kongo na biteni nyonso ati bato nyonso na esika moko kokangisa bacommune ekangana boyebi mosala azosala na banzela malgré boza kondima yango te akoti na programme ya bilanga programme ya kobokola alingi aindustrialiser mboka na biso donc nyonso oyo azobanda wana ezali abi quand même nasala na eteni oyo ya ngai kaka bible wana ozwi yezu ntango oyo ye mpo liloba na ye moto alobango me ye moko yezu ademissionnaka na esika nini mpo balingaka ye te mpo anini ademissionna te parce que bademissionnaka bongo te bademissionnaka te soki mindele bomonaka bango na bamakambo wana parce que bango ezali kelemba ya business me biso tozoluka kozongisa bokonzi ya solo yango wana tolobi soki ezali bongo fali bato bacomprendre ke tozokende na biteni nini Afrique ezoreflete image moko oyo bahomme spirituel soki bazalaki mayele bomoni periode na Afrique eloko nini euti koleka na baperiode na Togo Tata Longwe mwana koti toye na Gabon Tata Longwe mwana koti toye na Congo Tata Longwe mwana koti est-ce que ezali symbole ya royauté te voilà est-ce que ezali symbole ya royauté te ke tozotendre vers kozonga na royaume mais eza kosala lecture alors soki eza mpona kosala lecture na basigne wana elingi koloba ke Afrique sala nanu mwa effort mpo nosorganize d'où bapoliticien olie batiaka badésordre bazosala bavanda omoni dialogue ezala neni tovanda tosolola babebisaka conférence nationale kaka bongo bazwi basifle mpo bakende osiflaka bayaka mpona bafingaka est-ce que conférence objectif nango kofinga bakomaka kuna bosenga bafilme wana bakoyebisa bino te conférence nationale souveraine pour la réconciliation nationale metango kaka yo koti obandebisa moninga na yo yo ozalaka assassin soki na mboka oyo bassassin bazala nani akoki koloba ke ezala bo baza na opposition mpo tozwa bango nano na deuxième république mpo toya lelo nani aboma te na mboka tozwila yango bongo même lere bazoloba na Mobutu ke Mobutu il a tué il a volé bango bavola ensemble bapilla ensemble batiwa ensemble mais parce que peuple aza na ye ignorant nde basalaka na babani ko ye nde mutabomaki tango bamosusu bawelaka lopango na moto oke kobomisa motu wana mpo yo ozali intouchable Mobutu moto awelaka lopango wana tango bowelaka mwasi na moto ozwi oke kotia ye na scenerie oyo eza lokola ner lelo tie kotia ye na scène d oyo ekomaki scenerie oyo ekomaki ani mutu wana limwe bana ne balukaka ye tina lelo mwasi wana bawela ye na Mobutu to bino na bino tala makambo eleke ebele na mboka oyo pili donc peuple congolais il faut azala ya kola alors biso toye mpona tolamusa peuple yango tozolamusa peuple mpo bango baprofitaka na bamoma oyo mpo basakana bamanipule peuple yango tozolamusa peuple fumukusu tozolanda bino mpenza na bokebi nyonso tobandi bima koshite na émission na biso bamakanisa kitoko bozoloba bato na bandako bazosepela kasi pasi ezali wapi yambo bokoti na dialogue te tomoni lelo église catholique azali représenté église protestante azali représenté église de réveil bandeko na biso ya islam ndenge moko soki mpona bato tobanzi lelo boza na bato ebele na nsima na bino kaka na ville province ya Kinshasa kandi toza awa 310 ngunza oyo baza na nsima na bino
bangunza na pe baza pe na ba masanga na bongo liko ba kemfumu kusu lelo na bato zali ko peser makaso za na bato mingi na sima na pona nini à chaque fois mokonzi mboka tango akena kokuta na baye emilimo ya ba religion mususu bino ba ya religion africain ba ya kapembe na bino te na ba makanisa boboza toujours libana ndenge nini mboka ekoyamba makanisa wana ndenge nini ba politicien bakokoso ba makanisa peut être basalela mo pamba te le catholique akoyoka na po akotaki dialogue église protestante ndenge moko bande kwa islam ndenge moko mais bino religion africain bozali libanda elongola bangunzo nyonso bazo kokamba na religion matondo mingi soki bato bake par exemple bake neteni moko songolo bake koswana na kofinga yo kei pona olingi okabola bango mais mutu oyo kolingo bandela nanu kosimba epai na ye olobaki te yo tika nanu mutu wana traité yo d'injuste hein? Courage nini bazopesa yo mpona odepartage bango na bandeli na wana oyebi oyo nazoloba na peuple eza mpo nazolinga nini tosunga peuple parce que même bandeko na biso bo baza na opposition lelo un jour bakoti na pouvoir bakolinga te opposition moko etelema etielaka bango désordre preuve ane kaka ndenge toza boye Moïse Kabila auta na opposition parce que asalaki rebelle aye akoti na pouvoir ntango akoti na pouvoir mbuta muntu Tshisekedi a préféré kotikala na opposition kasi azongisaka ye na mboka te elingi koloba ke opposition esepelisaki ye te IDPS ntango mbuta muntu Mavungu alobi ke te nga na kokota na ngai elingi koloba asopose na likanisi ya aza opposant ya papa Tshisekedi po ni ba maintenir yete balongoli c'est que bango pe baboyi opposition monde ngo sikoyo donc quelque part baza conscient que opposition etongaka te mais détruisaka parce que ce qui ezala ki bongo que c'est la démocratie fondiment avis pe opinion ya muninga donc lokola papa Mavungu akendeki kokota na ye na dialogue lokola sepele ke nga na kokota na nga bayebise bo c'est la démocratie eza volonté na yo soki okokota na yo okoti na yo biso totikali na biso totikali libanda mais soki moto nyonso akokende kokota balongoli ye na parti babengani ye na parti baexclure ye na parti c'est que bango mpe baboya opposition epai na bango donc yango ezolakisa ke mokolo bakokota na pouvoir bakolinga te opposition etelemela bango eza clair. Alors ce qui est bongo pona nini bokolinga lelo bino bozala ba déranger ne sika bozala batongi pamba te biso tozongela katango nyonso na kati ya ndaku tozali na bato mibale baza na sexe opposé tata na mama mais baza benemi te baza na complémentarité na nzoto na yo moko ozali na positif na négatif zwa tala mutu ya libele na yo tala mitu ya libele na yo komona libele à droite mutu eza munene libele à gauche mutu eza muke ezolakisa ke mobali yewe epai boye mwasi yewe epai boye me baza kose complete mpo batonga nzoto no eza yango nomoni na motema tozali na oreillette droite na ventricule droite toza nango ya gauche donc oreillette droite na ventricule droite eza bongo parce que na kati kuna bazosala donner recevoir donc botata na bomama ezobalana po esala reproduction intérieure oyo ezokolisa mutu lelo kozala des groupes eza mabe te mama na tata na kati ya ndako me bazala te mpona kodétruire ndako na bango parce que omoni na minute oyo
peuple oyo azali lokola mwana akosibir des ordres ya bapoliticien oyo bazosala. Alors machine économique ekotourne na ralenti, batu oyo baza na mbongo bazobanga, bamususu bakokimisa bambongo na bango parce que mundele alingaka bongo bake kobomba mbongo na babanke ya bamindele po batika babanke na biso vide, mbongo esirikile te. Alors ntango mbongo ekosirikile te, mutu aliboso akofuta prix. Petit peuple oyo azodépendre na bato oyo basalaka. Alors to ya criminalité mbala moko esali nini emati parce que ntango oluki ozwi te, faut yiba, il faut boma, il faut kende osala kindumba. Alors mindele bazosepela na bapoliticien bazosepela. Tala niveau nini tozokende. Omoni entre temps bego tshela bino masanga pembeni, bego tshela bino mabina pembeni, bego tshela bino molato pembeni. Eze eloko entretenu alibanda. Donc lelo kolobake biso toza na bato ebele na sima. Oui, toza na bato ebele na sima, mais tolobi biso tozolamusa nde makanisi na bango bake kokota na boyo baza libanda nde tozolobela. E na lelo tokokende te biso na kati par exemple ya dialogue po tomonisa kaka elongi. Tokokende po tosolola. Oyebi likambo alobi ko bayindo eza likambo ya boya tosolola. Mais bokoti te mfumu kusu. Maintenant tokoti te parce que ezali boya tosolola. Tokata ndeko tambe mu, qu'est-ce que fumu ata en particulier si besoin tango boluka naino ata bandeko ya opposition eteni na bango bosololi na bango sima boke ata na bandeko pe ya bango pouvoir lokola guide spirituel botalisi opposition maïba sengeli kosala boyepe neteni ya pouvoir po babieza na les deux côtés à l'opposition et à la côté à pouvoir. Matondo mingi juste na période d'élection donc banza kita ezalaki na kati ya mboka tokoma mikanda totindeli bato ya pouvoir totindeli ba opposant ba candidat président de la république toyebisi bango eloko nini oyo basengeli kosala bazwa en considération te ya mibale ba dirigeant politique ya mboka oyo baza bandimi ya ba religion étrangère to bandeli na no place bazali na manque ya considération na religion africaine ba conseillaka mutu oyo azali pene na yo yango wana faut ko conseiller soit na mukando tindeli soit oleki na média olobi. Voilà. Toutaki kozala na bango na concertation oyo utai koleka tokendeki po tolobaki no tala makanisi ezali boye boyebi te eza ndenge nini parce que tokoyebisa bino ke na majorité na opposition basambelaka epai ya bato wana. Donc biso tokoloba nde na bandeko na biso bakatholike baprotestant na bamusulman na bakimbangiste baorthodoxe bato wana nyonso ke bato bazobebisa baza bandimi na bino yango wana bino moko lokwa boke na bango kuna na dialogue bovanda kuna bobongisa mpo na peuple oyo aza libanda po biso baza bandimi na biso ti baza bandimi na bino. Donc mboka ekufi epa na bino na bandimi na bino yango nomoni bake kokota kuna bango na bango. Biso siko na petit peuple oyo azonyokoma na cité nde totikali siko totikali kolobela petit peuple yango toyebisi petit peuple ke kokota te na makambo ya désordre ya mbilinga parce que baza wana babomisa bato. D'abord soki tobandi makila 4 janvier bareconnaître kango te babomisa bato le 16 février bato babima na nzela bakufa bakendaka kofele boye bato nyonso babimaka na nzela bakufaka badedomajaka bango te bakaniselaka bango te basungaka ta bandeko na bango batikaka te. Alors ça ne sert à rien po bokende kokufa pamba mokolo oyo yekozala ete mpona bolamu na bino nde wana mais soki ezaka mpona bolamu bapoliticien ça ne sert à rien.
toliaka auto du jour kendo teka matembele na yo po bana no balia bango congélateur eza plein kende koteka madesu na yo bima kende musala yebisa bango ke bobongisa voilà matondo nesongi ya nzela lokola etalisaki tatatambi tokomi mpenza koshite na manaka kasi tolingaki yambo to concret to tozongisa maloba pa ya ndeko azalaki lokola motambusi manaka mokolo ya lelo soko bokopesa un mot na bandeko na biso ya diaspora po bandeko baza na eteni wana bango nde bazalaka mingi victime ya mauvaise information po deja lelo na bandeko oyo bakomeli biso bango deja kuna bayebisi bango mokonzi ya mboka bandi koévacue libota na ye aze kokima po ayebi ke lundi 19 septembre oyo eze suka na ye awa na République démocratique ya Congo. Et à chaque fois makambo moko songolo ezalaka na mboka bandeko ya eteni ya diaspora bazalaka victime batelemelaka balukaka eloko oyo en soit okoki koloba bayebeli penza tina nango te lelo lokola tozwaki opportunité ya kozala na nesongi ya ntila liboso na biso soko baza na quelque chose ya koloba na bandeko wana balandaka biso libanda matondo mingi na kobanza omoni guerre médiatique musala na ngwangwana donc omoni baoccidentaux liboso nano bango bato ya liboso bamanipulaka média mpona kocréer piscose na motu ya bato nde lere bokoyoka ndenge wana o barebele bakomi na esika boye basali boye ale bato bakoti na somo bobande kokima bobande kobanga moni balobaki bango moko bazoluka kokende soi-disant na Mars mpo bakende ovandela kuna mpo awa esi eyinde wana nde baloba biso toza bakongolais nakoyebisa bandeko baza na diaspora Congo eza mboka na bango mabele bakoko na bango siko soki bango babandi kolo ote tala kutu président Kabila asi asali boye mpona libota na ye sikoyo ale bakongolais nyonso ale babima lelo bakima siko totika Congo pa bamindele te oyo alingaka Afrique akolobaka ke ekutelanga kaka place wana soki na okufa na kufi bo bakotikala batikali mais fausse information na mauvaise information ezaleli ya mindele bakoyawa bakokanga kaka bana bafilme bafoto bana babela kwashi mpo bakende kolakisaka kuna na poto tala Kongo ndenge ezali bato bavandaka kaka na babikoke na banini jamais okoki komona balakisa filme na poto boulevard du 30 juin balakisa bapasserere balakisa eloko moko ya malamu bosali na kati ya mboka jamais donc moni bato baza na poto ebele bazobanga bino bandeko ya poto bozobanga koya na mboka na bino me biso tolobi mboko bovandaka bamindele ezotongama na mbongo na biso ezotongama na mayele na biso parce que bino bandeko bato bozosala misala kuna mayele wana bakapasité wana boya nango awa toyebi ke ebele bazoloba Kabila bongisa po tozonga bapoliticien bino nde botya pression na bapoliticien batendance nyonso ke biso tolembi konyokoma na poto alors tozoya en cascade boya penza bozonga na mboka na bino na esprit ke bino bokosala politique te me bino bozoya en tant que peuple eza lokola bana balobi ke botata na mama désordre leki siko biso tozongi toye tata vanda wana mama vanda wana bozali censé ya koyokana bozali censé ya kobongisa mpona biso bana biso tokochange mama te tokochange tata te me bobongisa donc soki totie pression na badirigeant politique ya les deux tendances ndenge babipolarize nini situation politique ya mboka totie bango pression ke boza contraire ya kovanda et il faut sikoyo bino baparlementaire toye sikoyo revisitation ya constitution bosalaka baconstitution na bandenge na bino tolingi tomona intérêt ya peuple na kati tala bandeko na ngai eza pasi yo vanda na mboka oyo le sol et le sous-sol appartient à l'état et quel l'état colonial oyo atiki pouvoir
apesi na bamindele ndombe monsieur okufati parce que leo nakolivre bino secret moko oyo bandeko ya 60 bandima oyo mutu nyonso akoya akozala na difficulté ya kolongola ngo okokoka te parce que lokola eza wana mindele siko bazoveye nango na code minier pendant 10 ans soko ke ozu carrière moko boye pour exploiter diamant ça la recherche soit ya kozwa diamant soit eloko mosusu pendant 10 ans oyo kobanda ozwa wana ezali échantillon sans valeur sans considération donc même ozwi 100 000 kara eza considéré comme oza nanu na barecherche plus grave encore ezali ke na kati eteni wana oyo nyonso kokutana nango ezala manganese zinc donc oyo deklaraki te mais eza kaka biloko na yo kaka zwa na yo kendenga mobeko wana mondele atika abongisi yango bauniversitaire wana oyo bakotaka na 60 babongisi yango batiki yango ndenge wana ata oza moluba diame ekozala ya yo te oza moswahili or ekozala ya yo te ozali mosolongo muoyo petrole ekozala ya yo te ozali mungala grime ekozala ya yo te donc botala donc ezala fer zinc manganese ekozala ya bino te oza mochokwe uranium eza ya yo te parce que bongo soki moto aye kovandela eloko pendant 10 ans azozwa balobi ke nano azwi te eza nano recherche e soki asilisi alobi bon akosi ke nazwi te akei atindi susu ndeko ne mosusu aye ye pa ye recherche kasi bakosala 100 ans bayaka ka barecherche na barecherche matondo mingi na bino bandeko balandi émission bayino eza pasi bolandi mpenza mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine esongi ya nzela fumukusu tobela mpenza na suka ya émission na biso mwa liloba ya suka kolandela tension oyo ekozala na mokolo mwa lobi oteya bilenge tension te otika kokolisa biloko wana te kolandela bapapie non wana tokoyokana te mutu moko asali papie na ye bino boloba yango ke tension eza na mboka parce que ngai nazotuna eske président de la république alobi ke non ndenge tozali awa toza envahi na armée moko boye mpo bato bakota na traumatisme bato babanda kobanga ti tokóma na biro na bino bapapie elandaki biso toyoki yango nde mutu moko abwaki papie na ye mutu moko abwaki papie na ye yo lobi kende na yo musala na yo parce que mutu wana na papier wana akomi te ke mwana na nga akobima na balabala mwana na nga akosala boye azobenga yo peuple asi akanisela yo apesa yo nini depuis akosaka na baélection abimi kuna député asi azonga koya kotala bino na balabala na bino si bozolela mai me kaka bango balakaki ke classe ekozala ofele mai ekozala ofele mponi bafote mibeko ya bamai na baklasse na bacourant ya ofele te liloba ya suka mpona bilenge po baza na posa vraiment nga nazobenga jeunesse ngai naza molobeli ya peuple oyo aza demini peuple oyo azonyokwama biso toza nanu kotala makambo wana ya bato wana bazodistraire te biso tolobi na population kende nanu yo oloko s'organize nanu na vi na yo teka matembele na yo teka mai na yo mais contraindre bapoliticien na kati ya koyokana baza contraint bayokana mpona bolamu na bino mpo biloko wana bazosala mindele bazotinda bango lobi bokobima na soki ese ke bocha badésordre bino moko bokolala banzala bamosusu makile kosila bamosusu mai suite ya nzala bamaladi ekoya makasi bokolia bilialia bokonyokoma bato wana batondisa bacongélateur na bango bato wana bana na bango baza na bapoto ngai nazoloba bozoyokanga soki même bino bapoliticien ya pouvoir lokola ya opposition mais quand même bozala na souci ya peuple bozala na souci ya peuple est-ce que vraiment président Kabila aza na base ya souffrance ya population oyo ndako mabele oyo eza na balabala kitega wana ozokita boye na kitega oyo ya kota des amoureux bandako mabele wana namonaki wana etongami na époque coloniale président Kabila si abotama mponi bokozala motema ya ndenge batio oyo batia depuis époque coloniale batio ya mai esi eruya mais botika nanu temps bachange même batio ta wana peuple na bino azomela bamai ya mabe
est-ce que bobi ke na kati ya désordre même batate ebele kutu bakimaka na ndako mona ya kokotaka ndako 23h parce que mama azotia ye panzi likolo donc azwaka même pas de temps ateya même bana encadre même bana ndako ya désordre bolimbisi etongamaka te. Numéro na biso ezali 99 99 36 611 ndako ya désordre etongamaka te. Alors yo kozala pe cause ya désordre te moni soki moto azomema yo toketoke tia désordre te yo moko kende na yo di nga nake koluka na bongisa vie na ngai ozomona nga na koluka na bongisa avenir na nga tikela nga ba désordre wana oyo basalaka na 92 bazwa nini oyo bapia na 91 bazwa nini si souffrance yango oyo batata mosusu balocataire batata mosusu mario yo mpo lingi ozala mario ti po tobongisa avenir changement ya système. Alors mindele batika komanipule bapoliticien na biso e moto akumisela bino te communauté internationale elobi communauté internationale ndeni ote mosusu ote mfumukusu oyebi ke oyebi batwana oyebi ke elobi bakosala mabe bakoboma oyo eza limité illimité bakoboma ngo te parce que molimo ekokufa te. Na 1921 bakanisaki ke soki bakani mfumuki mbango soki babomi ye vérité alobi ko bayinde kokangama pe kokufa ekangama nango pete ekufa nango pete. Non ndenge moko na lelo biso pona koloba vérité tokobanga na biso te tokoloba kaka ti mokolo moko bokozwa ngo lokola modèle boko comprendre Fumukusu azalaka na raison. Alors lokola bolinga français comme disait Fumukusu, il faut qu'il y ait la paix pour mieux diriger le pays. Il faut qu'il y ait la paix et la considération de l'autorité de l'État et surtout du président de la République ou du dirigeant numéro 1 pour que le pays soit mieux dirigé et pour que quiconque puisse jouer son rôle dans son pays pour le développement de son pays. mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine Fumukusu ke muzala pana na Angola ningi bamiso bengaka ye mai na liyebomolakisi nzela nde na bino bilenge mokonzi ya bangunza apesi bino conseil bolanda bapoliticien te bana bavandi na poto kolia komela bazotanga na bacondition moko ya malamu kasi biso awa bazali kaka kosouete bobima moto ti ntango moto kepela ti wapi bana na bango lobi bazonga lisusu bakoma susu bakonzi likolo na bino nde boyoki conseil na bango kimi ya nzambe kwa kozala na bino lobi moto na moto akobala misala na ye ndenge emesani na moto nyonso tokutani lisusu na poso ezali koya. Molino atana pati yengo atakondima pati nete yengo oyo pati yengo Molino atana pati yengo atakondima pati nete yengo oyo pati yengo Yo baby kolo bango Eba kiniye Na batango badiagre Nyoto ego